Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle que vous suivez votre émission entre nous. Encore une fois, votre humble servante, Mariam Badim, autrement dit la Marseillaise. Merci beaucoup na batnyoso ba s'abonner na site na biso www.congotempérature.com. Là, je tiens à remercier Madame Rosette la fleur d'Ambou, la classe la noblesse appartient à lui-même, moi sur le rabien, du solo ndeka keleki. Merci beaucoup na batnyoso yo balanda rabiso. Amina Tametamboui, maman a offert des préférences Lema, pourquoi pas la reine Anasté, la fraisière, maman na Maxelo, Moninga ya Jenny Play, Moninga ya Mariam Irene Ishura, Moninga ya Mariam Irene Ishura, pourquoi pas Mirai Ileka Mote Macha Masunda, Ndeka Katolobaka, Congo Température, et le Rabino Biloko Moko o Bino Moko Bafan, Bozaka de Cité. Bolobaki ming bobenga nga motro lukelanga chef coutumier madia tuza aposa toyo kaye abeta lisolo asala kamba sundenge nini ekomela ndenge nini yango lelo na ba ndenge to lukaka kaka to kutani na chef coutumier madia na papa o aza pembe na ye moko ako se présenter na micro ya Congo Température déjà nazo pesa déjà bonjour. Bonjour madame. Boni. Kimia penze zali. Chef coutumier Madia soko koko ibisa biso o aza pembe na yo aza nani. Merci madame la journaliste. Nazali na droite nanga na monseigneur oyo azali chargé o azali ko former biso ba chef coutumier oyo ba bengi penake no ancêtre o asala ka po biso ba chef coutumier to bima lelo yo po ba yeba ke biso ba chef coutumier to zali. Il y a un grand frère, premier vice-président et chef coutumier dans la province à Congo central, dans le territoire de Madimba, dans le district de Lukaya, dans le secteur de Kibambi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, joyeux paix à l'Oba. Merci beaucoup. Chef coutumier, Madia, so koko ebisa biso mbaso na yo osala kango ndenge nini parce que bana poto bazan posa bayeba monde entier ezolanda yo batuna ke no o mbaso elonga kini poto ndenge nini elonga kini ke shin ndenge nini so ko ebisa biso tinda kango ndenge. Merci beaucoup maman. Premièrement, nazali président et chef coutumier na province à Congo central, na territoire ya Madimba, na secteur ya Fuma Kibambi. Nazali producteur ou na produit mbaso depuis l'an 2003 ou na talaki ndenge nini mboko koko développé na niveau ya province balobaki mingi population congolaise et lobby mbetenge kwei eza suna iloko moko te bakisi esili na monaki ke non wana mna former iloko moko boye oyo ko matsa mabele ya mbetenge na salaki production ya mbasu na komaki nango na Kinshasa le 6 août en 2004 nde na bandai koteka mbasu ezalaki kotekama na basa 50 francs 200 francs 300 wana ezalaki promotion ntango promotion esili neti na miniti oyo ndenge toza awa tokoteka yango na $100 $150 me mbasu totindaka yango teke ntango mosusu topesa yo boye non mbasu appareil nango yango oyo appareil nango yango oyo ezali kotinda mbasu tout étendue de la République ezala oza wapi ezala oyo nga nazalaka na États-Unis tokobeta kaka code na appareil oyo ozomona code yango bobeta nde nini oyo eza appareil oyo te ekeko bon eza appareil ya flash ndenge baflashaka unité ndenge biso mpe toflashaka mbasu yango wana mama eza appareil
komona ngo ekeko te eza pareil. Chef coutumier wa diamant ya soki koki ko expliquer biso vraiment bien tant mutu ayelaka yo ke naza na posa nabwaka mutu boye nabwakela mutu boye mbasu soit nabwakela mbanda na ngai ayaka no ndenge nini yo pe opesaka ye bamibeko ngo ndenge nini? Bon, secrétariat ezali secrétariat oyo eyambaka bato ezali bakotuna yo oyeli nini soki problème etali po tobwakela mbanda normalement totekaka susu te tosuspendaki yango po tomonaki ki trop de blessés na Kinshasa kobanda l'an 2004 jusqu'à l'an 2017 naye kozwa 27 000 blessés oyo bakati bamakolo oyo bakufi bon tomonaki ki koteka ngo boye vakema epesaki mabe yango sikoyo esengi ke foto tiango na norme soki eloko oyo obungisi eleki $100 te moye tokokotekela yo mbasu eza te soki eza te boswanaki na moninga na yo oye totekela yo mbasu ekosimba te mama na miniti oyo wana eza te. Est-ce que ndenge ozoloba bongo mutu nyonso aza au courant nango soit au courant nango ke comme otekela lisusu botekelaka lisusu bato oyo bayaka te ke bambanda na ngai bwakela ye oyo eloko nanga ebungi bwakele mbasi bosala yango lisusu te vraiment? Bon, merci mama. Eloko oyo tokoteka ifo ezala na voie normale omoni koswana na mbanda na yo yango te okokoya na bureau batekela mbasu eloko ebungi eza pena ya valeur normalement mama tokoteka mbasu po eza autorisé na bureau na biso ya commission d'enquête ya bureau à Satan eza autorisé. Bon, omoni eza nete bato oyo azoteka pilipili ayebike na pilipili oyo soki nateki yango noki te ekoya kopola yango wana tosaki na promotion wana tosalaki tomoni ke esimbi yango na miniti oyo tozwi pena norme nango bareto mpe ezongelela bino na nde bosala mosala na bino boye okokoti mutu moko mpe akokoyake na bobwakelanga mutu boye malade mutu yango asambelaka na ye malade wana ezwi ye te baretour mpe eyela bino? Bon mama kosambela yango te nzambe alobi ke soki ozosambela fo yiba nzambe atindi biso te ke no kende koyiba mpo osambelaka non eza mutu mosusu abwakeli ye malade me ayina ye eloko moko te nini abwakeli mbasi moko bolikolo mpe vimbi ayina ye kaka mpo alataka bien asololaka bien asimbaka na ye mbongo ayoki zu akibwakeli mbasu bakana mpe la bino mo baretour? Non mama nga banda na bandi koteka biloko oyo nete mbasu eza na 325 degré eza wa mbasu ndenge ezali soki oyebi problème te ekoki kozwa yo te mais soki oyebi problème ezala bovandaka na yesu ekozwa yo ozoka mama donc soki oyebi problème ekozwa yo ezala bovandaka na yesu mais soki oyebi no problème te ekozwa yo te. Merci beaucoup. Merci beaucoup chef coutumier Diamant. Je soko ko expliquer biso biloko lati na nzoto na ba pete na ba nini ko expliquer biso popé bazo la ndo bayeba. Merci mama. Awo to badano na nzete o nzete te o ezali o biso to benga na monoko mboka nsesa musese o chef coutumier atambulaka nango ezali awa eza na 3 cas ndenge nazotambula awa mbula moko ekokutanga liboso soki nalobi malobo bakoko batikilanga ntango natiango boye mbula ya eleki nsima ngai nazokende nanga kote nazokende mbula ekokozala te nakokuta na moto moko ya liboma ya makasi bazokanga ye mwa ekuta eza te nakobeta ye mosese oyo akokoma kalme nazotamba nango boye nazokotamba ozoka ngonga te ngonga oyo yango bancetre baza koyebela ke nga na bimi na keboy do babisimi nanga bakoko tikala te yango oyo importance nango yango wana et puis pouvoir coutumier traditionnel na kati ya famille soko zanga nsesa oyo bakoko na yo batika c'est que za chef coutumier te yango wana mais tout le monde a pu ba chef coutumier mususu atambola na ba ndengo pesi explication nzete oyo mais ngonga oyo za te na kati bon soko moni ngonga oyo aza nango te c'est que aza chef coutumier reconnu te chef coutumier oyo aza reconnu pa ya bakoko ngonga oyo ekoki kozanga te soki ezangi oza fo chef coutumier okoki kosombela ndongo na wenze
ezanga nango pouvoir ozoyunga nango na kisasa. Merci beaucoup. Bongo PT oyo so ko pesa explication nango. Tata nanga azalaki président ya ba chef coutumier dans l'époque bazako benga Bazaïr. Tata nanga ye motasimba ke mbetenge mubimba. Tata nanga ye motalatsaki mubute kote ya Léopard. Tango tata nanga akendaki Belgique pona komona roi Baudouin bandimaki ye nde tata nanga bapesaki PT oyo na gouvernement belge. Tango gouvernement belge bapesi PT oyo tata nanga linga kufa moni ke non PT koko kweya boyete nda ye kotika pa nanga mwana na ye en tant que président des autorités traditionnelles de province de Congo central. Yango mona tikali na PT oyo okotikala komona ngo na chef coutumier moko te o ngana zaka na Nord Kivu o ngana zaka na Sud Kivu o ngana zaka na Bandundu eza ozaka wapi teni oyo surtout PT oyo okoko za nango te ngane na zawa en tant que président et chef coutumier na province ya Congo central na district ya Lukai na territoire ya Madimba yango na zwa PT oyo. Merci beaucoup. Bana poto bolanda bo tozana na chef coutumier Madia oyo bobengaki mwa mingi toluka ye a expliquer bino ndeni asaka bamba sunde na sala biloko na ye wana yango tozana ye pe tozo continuer kaka to développer so pe ko expliquer biso nini kichaka nini wana ngonga wana mususu wana mo yoka ndenge ba mama ndenge pete na biso fabrique asa yembi ba mama na zigida zigida yango zigita oyo yango ba koko na biso bazalaka nango na kala soko za nango te oza mwasi kitoko te na lera kala yango wana ozomona pe biso ba chef coutumier soko za nyango oza chef coutumier lelo kaka na lobi yango ozomona eza na ngonga nango ngonga oyo eza kwa alerte ba diable tango nazo tambula no bino botikala ko bebisa boye bino botikala ko sala boye ozomona yango oyo c'est bino to bebisa biso mboka. Bon, merci beaucoup, maman. Biso toza ba chef coutumier. Loko naza chef coutumier traditionnel, naza na famille. Naza na banankasi. Mais soki lelo mboko na biso ekomi kokufa, oui. Ezali biso ba chef coutumier. Pona nini biso ba chef coutumier toza na kanda makasi. Depuis 97 jusque là, gouvernement de la République n'a ne fouta ba chef coutumier traditionnel te ya province à Congo central. Banda to mona kaka ba chef de groupement. Bayaka pa ya mokonza mboka na qualité ya biso ba chef coutumier. Soki biso ba chef coutumier to lingi to ya pa mokonza mboka balobi te. Eza bino te biso batu to yebi eza ba chef de groupement. Omoni ke mama biloko wana ekomi ko sala biso esala ka biso passe. Yango anto koma to ye to senga pa ya mokonza satana. Suspension ya ba investir ya mboka. Mutu moko te akoko ya ko investir na mboka na biso. Soki biso to yebi te. Et puis compagnie obino bobeka ba compagnie bozo lela. Ba compagnie na mboka ezate, ba compagnie ezate biso neto kangang. Biso pe batu to kofongolang. Ce que gouvernement et reconnaître autorité traditionnelle autoza reconnu na article 211 ya constitution de la République. Toza reconnu que toza ba chef coutumier, mais biso ba chef coutumier tozo ake lokote. Toujours mon na biso ezoke na maboko ya ba chef de groupement au baza chargé politico administrativement. Mais tout le monde a appelé ba chef coutumier mususu soit yo nous a courant en moté parce que tout le monde a ba chef coutumier mususu afanda rapemeni ya président de la République ba kotaka Assemblée nationale ba kendara partout mais tout le monde a chef coutumier Madia te. Merci maman. Nga lokol naza président ba chef coutumier na province ya Congo central nga naza mokongo naza lulendo tro naza wana na koko linga te na ke na place moko boye bato tozana bango fonction moko te wazana chef de groupement to ya ko vana ne place moko po ba considérer nga lisu lokola chef de groupement non yango biso to senga ke pa ya bakoko lokola chef de groupement ya me mona ka chef coutumier a koko bobo mamboko yu ba misala nyos to ezala ya ko beb pour lobby gouvernement reconnaître que ba chef coutumier ba kolombo ka bazaya ya ko silika po chef de l'état soka moni ngai oh Congo mobimba ba kondima yi mais soka moni ngati kakaboy hein toza ko rompre toujours. Mais la moni pesa coutumier Madia bino soza sima ya honorable Mwanasemi parce que yepe azo sala makambo na ndenge kaka bino ba chef coutumier bozo kanisa. Merci maman. Honorable
ne mwana nsemi député national ngunsa o biso to benge ngunsa na monoko ya mboka na lingala bakobenga ye prophète mais mama ekosala biso pasi soki mwana nsemi aza kobunda eloko moko aza kobunda biso na province ya Congo central bakonzi na biso nyonso baza baétranger mutu asalaka na Congo central ke aza mokongo mwana mboka aza te okomona moto nyonso nga na witaki na Katanga okomona moto asilu nga na witaki na Katanga okokena na kompani na biso babengaka sikiriye na kwilungongo o aza PDG muswahili abongo biso moko bakolo mboka eske baleki na biso batanga te toza na baleki batanga na Congo central. C'est pour cela mon ancien Mawasilika. Oui wana pene toko féliciter ye mais biso toza na sima na yete yene kuta kokoza na sima na biso po biso toza ba chef oyo tovanelaka mabele yango wana aza kolancer eloko oyo na membre ya gouvernement de la république soko oyebi ke oza chef de groupement parti ya lelo komema susu mosese oyo te soko oza komema mosese oyo tokolancer communauté internationale ya biro ya sata ekokanga bino omemaki boye mosese okokweya okokufa soko ko expliquer batusu ba Holanda yo chef de groupement elingo laksa nini nanu na lingala na biso. Merci. Chef de groupement eza na mot français pour chef de groupement yende aza ko grouper ba village nyonso aza lokola bourgmestre non azali lokola bourgmestre lokola aza lokola bourgmestre aza ko présenter matière ya nani matière ya mokonzi ya mboka aza agent de l'état mais aza chef coutumier te chef coutumier babengi ye na mot français na kikongo bakobenga nga tamfumu ozomona na kikongo bakobenga nga tamfumu ye wana babengi chef coutumier traditionnel na lingala bakobenga nga nkumu ozomona donc net na este babengaka bango bamwami nazalaki na Ruchuru kanya bayonga bamasisi na weti koleka na basantre baromangabo bamushaki namoni bakolege na nga ba chef coutumier mais ndenge bango baza kotosela bango na este ndenge moko te bazotosela biso na Congo central etant que Congo central yango epesaka bato pouvoir surtout d'ici ya loka ya mama soki biso toza te totie maboko te bato nyonso bakoboya yo tala nete boye mokonzi ya mboka bato nyonso bazolinga te okende boye ote tolingi ye te mpona nini mpo anekelise biso baautorité traditionnelle ya d'ici ya loka ye bato pesa Kasavubu pouvoir biso bato loka ye Mobutu biso bato loka ye tata na ye ntango aye excellence dans l'époque tozala kobenga Laurent Désiré Kabila bakoko basima molimo na ye na kimia esika kenda mais ntango tata na ye amoni biso asolaki na biso mikolo ekokaki mpo tozwa badroit toyei koyoka mokonzi ya mboka babomi esalaki biso mpasi mais depuis l'an 2001 chef de l'état Laurent Joseph Kabila Kabange président de la république akoma président biso ba chef coutumier ya lokaya na namona biso te na 2003 ou 2002 chef de l'état ayaki na district na biso na lokaya pour apesa meeting nga loko nazalaki au courant te na ye kokuta en plein de la route na kataki micro mokonzi ya mboka asalaki peu près 10 minutes akoka koloba te na lokaya courant ezali me micro eza koleka te non tomonaki ke eza violation de loi chef de l'état azoketa na mabele na biso ba chef coutumier biso bakonza mabele toyebi te omonteke bakoko bakosileka yango wana omoni tokataki micro wana na ba 2002 bakonzi ebele bakangaki bango bazalaki ya district ya luka ya mese makengo bakangaki ye luye yazalaki commissaire de district bakangaki mpona problème na biso mais bango bayebaki teke nga nazalaki wana nazalaki na nga wana tenue civile tokende mama na bakestion kozala na tenue civile sikoyo elingi koloba nini seke bataki wana ezalaki yo moto atake osalaki ataki wana omoni tenue civile ndenge naza boye nakolongola tenue oyo nakomi na ngai na jini na ngai ya kitoko mwa polo na ngai ya kitoko moto moya ayebaki o chef coutumier eza te moto mpa kooleka nzela becho mpe mbata okoyeba no te okomona kaka nete gene moko boye nzoka mokonzi
yango ane tinda kike tango to yoki ke mokonzi mboka akiti na kisando ngana zalaki na ngano na yoki bongo na kitaki mbango na bakisi na nga pona yoka ke ya kolob nde na suspenda ki micro wana tango na yoki mawa seri wanto zaki na gouverneur Chasa Ditumba na talibo ya bakoloba ni loka eza mabe nde na tika ki moke chef de l'état yokoloba 10 minutes nde tina zonga ki na nga na mbeteng. Mais ils appellent faute ya chef de l'état parce que yepe a évité ça ne bateau ne bazan simana ndé msusu bazo compliqué OK msusu ya koloba ke non na posa madiamadia babimisi madiabadia msusu au monde ke za yete yango nazoloba mama toujours bateau ba wuta na province ya Congo central onga na za chef coutumier azane chef coutumier te chef de groupement azane na pouvoir te o kopesa na mokonzi ya mboka soki mokonzi ya mboka moninga to lobi o to lobaka deva babisim chef de l'état akoloba nenga lingi akosala nyonso nenga social et osala malamu zakutu moyeni zero soki chef de l'état moninga ngana vana bansetro na vana na baona bambata kulunchi na mbanza Congo esika baboma ndona ke mpavite soki na solo na bango makamnyo sekosila eta ke yoza chef coutumier osala rapé mingi na base ya ba politique pona mboka na biso ebonga ezosenga nini. Merci mama eloko liboso eza nini po mboka na biso ebonga gouvernement faut reconnaître biso ba autorité traditionnelle biso ba chef coutumier soka reconnaître biso esili biso nde batozana ba structure o ezali ke po mboka lelo yo emat biso pe batozana ba structure ezaka no mboka ekwe ninge kwe boy tala taba matcha ba léopard zo beta na mboka lokola biso ba chef coutumier ya loka to yebi na biso te monte tozo chango maboko te tala mboka ninge zo kwe mama siko na part na yo pe olobi bongo na part ba tunsusu elobaka non pona mboka ezala bien il fait ba bongisa social pona mboka ezala bien il fait ba futa ba fonctionnaire pona mboka ezala bien il fait ba futa ba enseignant pona mboka ezala bien il fait ba futa ba docteur siko na part chef coutumier madiama dialobi pe pona mboka ezala bien fait président de la république akutana na bino. Oui po soko akutana biso to yebi nini o to kosala po mokonza mboka futa ba fonctionnaire ya l'état malamu na ba enseignant po ba futa ma ezaka ka biso bato to kopesa nzela mais soki biso to kanga kaka net ninge to zo kanga ba mpungu boyira mbeteng mbongo ekomi oleba futo 20,000 bazo futo 5,000 7,000 mais eza makambo ezaka compliqué eza compliqué na sens nini parce que tozomona mutu akokoloba boye bien ndenge ozoloba na biso boye mais ntango okota kuna obaloli chemise ochange na okomi atekaka bongo tikaka bongo siko bongo pe yango ezoboma biso boza ba chef coutumier bofanda bosangana mpona mboka na biso. Oui kovanda kosangana toboyi te lelo ndenge naza na 1860 chef coutumier na province ya Congo central bamfumo nyonso soko otali bango neti nga boye président ba chef coutumier natambolaka na makolo madame gouvernement de la république eza koreconnaître biso te ntango naza président boye ya vie nazotambola na makolo omoni mama eloko wana ekosala nga pasi ekosala nga mauwa bato ya pamba koto basalaka na bango eloko te na mboka okomona na jipe prado ya kitoko siko nga mokonzi ya mabele nazotambola boye eske nakosepela zwa neti nzela oyo ozomona nzela selembao po eya kosalema na 1991 Mobutu ayaki konome honorable défunt honorable Kemas Matui kokoko yeba honorable Kemas tant ba konome Kemas ministre ya transport ayaki na Selemba wa moni grand chef coutumier o azalaki vie na biso dans l'époque biso tozaki nanu te biso zaki na mboka ba vie na nga wana ba bengi biso na mbeteng mfumu toza na posa nzela Selemba u ezala malamu ezalaka wana na nzela Selemba okolongwa awa tiyi pen okokosala ta 4 heures de temps po nzele kufaki ta chef coutumier wana tamboli abwaki ba makaso bazwi ba droit auto pesa kana bisimbi to pesi esalaki 4 mois te génie militaire major moko ya Mondibu ayaki abongisi nzela Selemba tango chef de l'état Laurent Désiré Kabila ye esika libosa yake kosimba pe eza nzela ya Selemba pona nini po esprit wana ya bancetre etikalaki na mitu ya bako
ya bakonzi ntango eye basali nzela oyo nzela yango oyo eza malamu ti na ipene me ntango tomoni ke vi akufa moto azwaka badroit biso mpe toza kozwa te tala tokati yango na se soki otali yango na se ti bandale eza ferme ok mpo na nini gouvernement areconnaitre biso te soki areconnaitre biso soki lelo bazobongisa bakolobi ke bazobongisa toleki wana mpe tomoni bato bazobongisa nzela ezokoma kitoko ti kuna nyonso eza kaka ke mpo bino bolobi to namoni mpe bachef coutumier bolobi te mais nzela ezobonga. Merci mama yo lobi nzela ezobonga abo babisimbi oyo baza na se balongoli bango babisimbi oyo bafusaka bamai mpo nzela ebuka na balongwe te esengani mpo balongwa ava balongo fo biso tobwaka babiloko oyo tobwaka lelo bakosala ngo okomona dans un mois ebongi nango après un mois omoni so mabulu ezo bokozonga nango combien de fois nzela ngo nzela basalaka une fois pour tout eza te kosali lelo lobi na ntango mosusu oya kosala lobi wana oya kosala tala mpo omona ke bakoko baza kosilika soki osali nzela leyo bien après 2 jours okomona nzela esali babavire esali neti prince ezolinga malinga bomona te eza bakoko Merci beaucoup. Merci beaucoup à ma boss, mère Nangai, Babi, madame Rosette, la fleur d'Ambou, Yondo Solara bien. Tozaka Kanaba, chef coutumier, madame, est-ce que na 2017 ou élection Kozalato Kozalate? Merci, maman. On a une commission d'enquête à bureau à Satan. En tant que procureur général en matière juridique près de l'ICFR en Afrique centrale, Natalaki, na mois de juin, na wuta ko lobela biloko yo. O ba benga 6e mois, na wuta ko lobela biloko yo ke élection ekozala nango te. Élection madame azoto nanga ekozala te. Ngane mona yebisa yo. Ponani. Ce que l'élection ekozala te ezali manœuvre ya gouvernement de la République. Gouvernement de la République ezali makambo etali mauvaise foi ya kosalisa élection. Ce que ezalaki ke tozala pena na mauvaise na motema malamu. Élection mbele salama kala madame. Campagne électorale ekozwa combien de mois? Il y a président de la République. Candidat président à kotambola combien de mois? Awa tozali na mois ni. Campagne liaka 3 mois, 4 mois. Merci beaucoup, chef Madia Madia. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment nani soko ko se présenter comment nani na kati ya certains bafumu sala comme sala nini? Bon, ngai kombo na ngai Msembala Yafu. Bon, na konga ba mfumu na la bate na beta kambunda. Po bango bazala soki nga nazate maye babimisa ye ezate to maye kota na ndako bakota bango ezate. Po nga na beta kambunda na bango titanga kokota titanga akobima. Mbuna ngo beta ngo ndeni. Bon, mbunda to beta ka ndenge moko ya ba chef ndenge ba chaka ba biloko bango ba mperanda basalaka to la musique ya kobetela ngo. Fo yeba pe saki coutumier maboko na yezo boka ndenge nini asusa ndenge nini. Soki yo yeba mbona te maye beta mbunda wana ezate. Kati wana ozaka mutu moko obeta bate na bango nyonso ndenge babimisaka bango na bakongo kuna territoire ya Madimba ngai na betaka mbunda na bango na vandi na mbamba kenkindi na secrétaire ya Kibambe groupement Kibambe D. Merci beaucoup. Soto kopusa pe mpanzi ya chef coutumier Madia Madia. Bonjour papa. Bonjour maman. Soko se présenter. O Simba na otenga mona Simba. Kombo na ngai Mbela Nkunga Jean mboko na nga na Butema Kimbensa secrétaire Lulomeni territoire Kimvula najua Kimukunsi le 17 mois 60 najui pouvoir ya bakutimie ndenga naza mokolo motionnaire ya bakutimie nyonso na tango famille nomeye
bapesi balue ngai nakosi bango na voela en même 10 mois baza kuna en même 9 mois baza kaka kuna naza kobia kaka bango nabieki tangi koki babimisi bango nga nabimisi bango bakomi libanda napesi bango na maboko ya famille na batata na bango mosala nde nasalaka yango wana naza moucheniere ya bakutimie nyonso bakozwa pouvoir fo bazwa ngai nga moto nabiekaka bango meme ebeko ya kolia olia okolia te soki oli ya mabe okufi osala meme sanza mibale misato eza te soki olingi ovanda mutu makila mutu okokomona te kifanda ya mutu baliaka mutu okokomona yango te soki olingi ovanda na mokili meme ngai nakotaki na bakutime misato me lokola babukaki mibeko moko asalaki 10 ans moko asalaki 15 ans moko asalaki 30 ans aye kokufa natikala kaka nga moko kaka na mosala ya bokoko coutumier eza eloko kosakana te coutumier eza lokoko vraiment obatile mibeko ovandi na yo ndenge nga mpe naza kovanda banda ti lelo naza na mosala na ngai misala na ngai nasalaka ya bokoko ya konome ya kopesa pouvoir na bamikonzi nyonso ya coutumier nasalaka ti lelo oyo nakoki kotika yango te parceke nakufi te parceke naza na pouvoir na ngai makasi misala na ngai mpe nasalaka kitoko nakufi te naliaka mutu te nabwakelaka mutu maladi te nazwa ikila oyo bapesa ngai wana tika eza te ti leo ikila bapesi ngai na biloko ya kolia ikila liboso okoki kolia mutu te kifwanda ya mutu okoki kokota te ya mibale na banyama soso okoki kolia te nkumbi nyama ya nkumbi okoki kolia te aliaka soso okoki kolia te ntsombi ya nyama okoki kolia te nkai okoki kolia te mbala ya nyama okoki kolia te mbongi ya nyama okoki kolia te mbongi mbala mibeko ya bokoko nyonso wana bon mosusu nani na bampuku mbendi okoki kolia te nketi ntsala okoki kolia te mbubu ntsala okoki kolia te soki ole okufi obuki mibeko nde biloko ya mboka wana ezalaka na zamba soki omei kolia yango motolo efungami ovimbi o ake kolia motu me obuki mibeko nakokosi na coutumier mibeko mpe nakopesi ye yango eza na ngai yango mpe nakopesa ye oyo natangi wana coutumier nyonso oyo nakopesa pouvoir oyo nakomatisa pouvoir mibeko nga biloko nga naliaka te ye mpe moya lia eza te naza na bana na ngai naza na bango na mwasi na ngai bana nga mpe naza kotangisa bango baza kozwa mpe bamapromo na mbulo mpe moko azwi diplome na mbulo eleka lisusu moko azwa diplome oyo azwi na mbulo oyo naza na ye awa na kisasa napesaka bango mibeko lokolo oza bana naputi bino fo lobatela mibeko nga tata na bino navandi nazovanda mingi navandaka mingi mpona mibeko ya coutumier ya bokoko meme yo mwana oza na kati ya famille okoki kozala njingenjinge ya motima mabe te soki oza kovanda na mokili soki oza motima mabe mayo rumila eza te fo vanda kimia moyibi te alors likambo moko nazokomona na bagroupement nyonso eza kopesa biso eza kopesa nga mawa mingi na bachef de groupement groupement
nyonso akoma ye aza groupement akoma komemaka nsese groupement akoki komema nsese oyo akoti lisusu coutumier azwi pouvoir ya coutumier azwi pouvoir ya groupement ye nde moto akoki komema nsese soko coutumier akoti te azwi kitare ya groupement fo atambola kitare na ye ya groupement nsese akoki komema te mais leta lelo aza groupement aza na midai akota coutumier te baza komema nsese pourquoi baza komema nsese bato baza koboma mpe mboka nde bango wana parceke soki okuti coutumier te okota bokoko te yo groupement ma yo omema nsesa eza te okoki komema nsese te yo oza groupement ma yo omema nsesa oza na pouvoir wana te parceke okota coutumier te pourquoi okende komema nsese yo groupement yo fo mema kitari na yo ya leta nsesa eza bilo matière coutumier bato koko tomemaka bansese nde biso déjà biso nyonso na bapepele nyonso tomonaka yango mpe nga loko tokuti na bino nalia nkuti na ntonga lobi mais siansi kusoki libako na bino toyeka kokuta na moya lelo yango naza koyebisa lilobango. Merci beaucoup à Shadrach Disquared babibi balola caméra tala Simon mona caméraman moi swag donc rien à dire. Merci beaucoup à 999 esprit en aka moko poko Camille esprit Jordan Kambala c'était Titi le métier noir binonde makamka na kati ya Congo température. Merci beaucoup à madame Rosette la fleur d'amour, Rosette la fleur d'amour, mère sociale, au solara bien, oumela nayo, pourquoi pas la team Rihanna, top modèle, la reine d'Angleterre, Anastella, Moningaya, Mariam Irene Shira, Torosouk Sana, chef coutumier, Madia, ou peut se numéro na téléphone, na bateau peut balanda kayo, na outaki komona ke bateau outaki Chine, baheka rapport kuta na chef coutumier, Madia, donc yé mon père, on peut se la monde gars, ils la parce que attends mutumoko batala kaye, et ça la bien, on peut se numéro na téléphone, na ba dédicace na bateau balanda kayo. Merci madame la journaliste. Ngai grand chef coutumier, obabenga na mfuma yo komo mfuma Madia. Délégation à Satan pour na longana no rai pota mosusu bato ba mona misute ba ya koloba ke mfumu ango azanete mpoli to mona ke misu na yete bon eloko moko na ngina betela sete na kopesa na ngaba éducation to boite loko na betela sete ezaka ka moko mokonza mboka akuta na biso ba chef coutumier traditionnel ya Congo central soka lingi mboka ezala kimia insécurité ezala te mwa ba guerre pamba eza ko bima na ba nord Kivu wape ba milice wana bazala te fo biso ba chef coutumier tozo na poso ya peuple ezala calme balia te balal na bango kimia mutako kima azate. Mais lelo soki to komi na lekolo mama tala isikanga na vana na Congo central po mona ke biso ba chef bata kimia to linga ga insécurité te biso na Congo central to tiango boy moni Congo central to tiango boy do guerre ko ya ate côté est moni to tsala ta maboko moni maboko bo panza na maintenant total to monique batonyo sto bazonyo comme na est bazaka bandeko na biso et c'est un faux chef de l'état mona biso poto kota kimia Congo mobimba et puis na ko saluer président général Matosila Malungeni ne Congo na ko saluer Jean-Claude Vouemba Lozamba président national et MPCR mouvement des peuples congolais pour la République na ko saluer madame Thérèse Lando Mpolonene à Londres et puis bandeko nanga oboyaki nebo witaki na Hong Kong tina Thailand na Bangkok babrana bino yangwana et puis nazo senga
na président Donald Trump yayo yangwana soutenir biso ba chef coutumier na Congo central pour les États-Unis qui me écoute pour ba noir américain baza kuna ba noir américain baza kuna na États-Unis baza ba Congo ba wita out teka ke bango to koteka donc na ko saluer batuana Clément Bafi ba vice gouverneur à ville Kinshasa ba brana ye yangwana et puis mon général Mbala Mosese oazali chargé pour na kotala ba soda Congo mobimba yayo yangwana et puis général Amou l'inspecteur général de la police nationale congolaise yayo yangwana en tant que chef coutumier na bosani yote et puis maman eloko mosusu na kobetela sete na ba pasteur batika kokosaka bato ko batika kokosa bato ke kutimi yango te non potango ya balaka asalaka mariage coutumier mais pourquoi aza koloba na ba famille ya bato ke non bolanda kutimi te kutimi ezake ndoki soki ya moni ke kutimi ezake ndoki tango abalaka asala na mariage coutumier neti ba pasteur nini oyo ozoyeba ba pasteur rebelle na boy ko dénoncer pona yaga ou pona masolo na bango te masolo na yela ga eza masolo etali affaire coutumier chef coutumier azanani ntango tangi bango déjà batika seke coach bango peka na kati non na coach bango pona yoka ndenge bateyaka ndenge moko pena ba musicien na biso balobaka nini tozoyema nzembo eza nzembo abata mokili te eza nzembo abato ya nzambe même mokolo moko te pasteur te chanteur oyo ayembelaka nzembo ya nzambe akote studio azwi basede wana nyonso atini yango mpa nzambe mpo baange bayokaka yango na likolo bato bayokaka yango ka baza na se awa donc nzembo ya bato koloba te ko nzembo ya bato ya mokili nga nayembaka te te bato bayokaka yango baza a na mokili ozomona mama numéro ya téléphone na yo na bato balinga babenga yo merci beaucoup numéro na nga ezali 081 plus 243 voilà oui plus 243 081 28 23 321 plus 43 plus 243 oui plus 243 ezali 081 28 23 321 oyo alingi kozwanga na Airtel ezali 09 94 06 98 76. Merci beaucoup. Hein, bochaka code mboka. So ko bande appel numéro Airtel 09 94 06 98 76. Ou alingi ko contacter chef coutumier madame de mokonza mbetenge de mero ya ngwana. Et puis pe bakisi musu na ko former mikolo ezoya. Ba de mero musu ezoya. Ba numéro ezani. Bon alingi ka bato ba bana ko kata na mingongo. Oui, eloko wana yango nde ya sika nazo monter. Pona nini bongo yo sala ka eloko moka ya mabe. Pourquoi pas sali pe eloko mo malamu? Osali pe msusu na sali eloko moko bikisa batu te na somba kisi oyo na saba so mutabik amelia ngo bika oyo ka bien kaka yoka mbasu kokata na mingongo pourquoi? Non, ezali eloko yo. Pona za na trois fonctionnaires na vande ya mama. Naza chef coutumier, naza guérisseur et puis naza féticheur. Na bureau sata naza chargé des opérations de ratissage. Donc soko zuame gaga okena yo eza reconnu pa mokonzi na ngai. Wana ochango pe encore ezala oni na liboso ochango pe msu ba 150 ba 200. Net mikolo na otana nga ba $200. Wana eza promotion ekozana ngo $200. Ekozana ngo koleka 1000 te. Po biloko asika. Nzamba kutana nayo. Merci beaucoup na batino so balandi biso. Merci beaucoup. Madame Rosette Lafleur d'Ambou, yondeka makambo mère. Donc voilà umela na la classe la noblesse appartient à lui. Mais mon sola na bien. Merci beaucoup à Moutoza qui na sima babi balola caméra tala. Shadak Disquarek, Shadak total on après Shadak d'Histoire. Pourquoi pas Nelson Neuf Esprit et ils ont encore moko poko Camille l'esprit Jordan Kambala c'était le métier noir. Batuno soya Congo température na pesi binombote Aminata Metamboui maman Adebo est offerte de France Lema moninga ya Brigitte Kabea Stomo sa pembe 2m20 maman nata babi nata bukana kime ayoka na bien nzambaza na bino. Merci beaucoup na batu nyonso yo batala biso play Monatie botalelanga
Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,